bozali bongo na Sentinelle TV esika wapi toyaka chaque tongo kopesa conseil kolesa kolobela kolendisa kobondela pe ko lamusa bato na makambo etali mboka. Nazui moi problème phone na ngai ebungaki donc nazosalisa sima sika. En attendant, ce gouvernement oza muninga nanga, oza mwana nanga, mundimi nanga, muninga nanga, osepelaka nanga, olukaka ba contact, prière, tout, ba conseil, benganga na 0044 74 24 52 13 14, on a un numéro, nous avons un mikolo. Donc, benganga na numéro wana, tout na deuxième numéro où on retient assez pour na ba contact, mais kalamingité na numéro nangana kozoma même YouTube même na ba YouTube ezala WhatsApp ezala Imo benga na numéro au 0044 74 200 24 52 13 14 vous avez bien. Alors que na Galate 3 tous avons na tongo chaque tongo tous avons la masula politique tous avons la révélation et puis malène ici. Tout cas, la Galate 3, Bible de Sabiso, vous voyez, Zelanatanga, Galate 3. Bien aimé, tout comme Nathan Asuka, Nathan Oyo Satana, Elikazaso Nathan Belete, Abimisi Mukila Nae, Abimisi Bizali Nae, Abimisi Makamuni surtout à Mabe. Alors, Bana Nanzambe a solo Nangonga Oyo, et c'est Geli, Kobondela. Makila mayesu ezoka contrôle abo moina biso makila mayesu purifier corps âme esprit na biso bana na biso na ba famille na biso oui que le fait que tu ndima ko salela nzambe tu déclarer guerre mondiale contre le monde des ténèbres alors ba ko tika yo ata moke te o zala nesengo ba ko bundisa yo soki bazio te ba ko kota na bana soki bazio papa te ba ke pa mama soki bazio mama te ba ke pa bana. Vraiment, bobo de la famille pour nous passer dans Zambé, peut-être que sima ya passer dans Zambé, nazoba bien sûr passer dans Zambé où il y a solo. Alors Bible de ça dit que ce que a mis Jésus Christ, yo na famille na yo vous a sauvé. Mais ndenge na lobi, loko la diable a dit que vous a sauvé à kobundisa yo. Batebele batuna kingai est-ce que pasteur un chrétien, un pasteur et moi na Nzambe est-ce que bakoyi kolokaye? Nana pesi réponse oui. Un pasteur, moi na nzambe bakoyi kolokaye, ceux qui azangi via prière. Ceux qui a continué la distraction, a fongoli porte diabolo azana contrôle la vie nae. Botanga na Bible na Luc 4, bandana 1:18 nzambe aye na samo ki lokola Yesu Christo, Satan a mekiye a tenté. Jésus o azali saint 3 fois, ba tenté. Et bon yo mwana na nzambe yo mosali na nzambe yo mondimi église soki ofongoli porte Satan koya akolia yo akokalinga yo na mapape akotumba yo pe bakolela yo mais okufi na Bible na maboko. Alors tout ce qui notanga Galate 3 premier verset va dire ô Galate insensé, qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez pas à la vérité, vous qui Jésus-Christ a été apparemment porté devant les yeux et comme crucifié entre vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Apôtre Paul, les autres dans la Galate, le Galate insensé, insensé. Bino so babengi batu ki bazaba insensé o aisali injire ye afinga ya salabu balobi bazaba insensé baltona bolema na lingala bato bazana Bible na maboko chaque dimanche ba na l'église mais soka koti na église atiki ndoki libanda soka zo swana moninga azana frangete o yazo ba yango azo kanisa te mutu ande mwana soko vandi pembene alobi malamu soko pesi mokongo afungoleli au calendrier babi Galate insensé qui vous a ensorcelé
nani a lokibino ndenge na lobaki ne bandeli batebele bakanisaka ke bisika bikauka eza na malweka eza na kingasani eza na kenge eza na chikapa eza bongo na bokwangu to eza bongo na inongo to eza bongo na gemena to na lualaba soki wa bisika bikauka ezali esika nyonso vie ya priere eza te soki vie ya priere ya te boye bango na bible yesu akutani na bademo na kati ya mutu ayebisi yesu abi yesu mwana na nzambe pardon bwaka biso te pa bangulu wana na obetela bino lisolo bangulu wana mokolo na oparler sur comment soutenir les hommes de Dieu. Yesu Satan asengi akende bakende kobwaka ye na kati ya bangulu aboma kompani mobimba bangulu po mokolo bangulu azaki na problème na nzambe asoutenaka œuvre nzambe te apesaka dimi te apesa offrande te fallait kompani nesila wana na ofongola parenthèse mokomusu na kangi. Donc mwana na nzambe nyonso oyo aza moto ya distraction oyo atangaka Bible par moment oyo aza mutu même dimanche à pamba asalaka boye te tala toye na poto tokutani na baréalité ya ndenge na ndenge awa eza esika tokomesure foi na yo tokojauge foi na yo eza ndenge moko bagrand chanteur baya na poto boyokaka bango te mais bapeti babimisika baza vraiment na expérience te na kini bazoyemba c'est-à-dire na poto esika bayebaka oza na nzambe oza na œuvre te oza nango te faux pasteur bakoma grand pasteur bazonga sim siko soki yo lobi ke ovali kimia osambelaka su tokenda so église te même na ndako no moko osambelaka te osali naufrage na foi okomi plus dangereux que moparame. Donc mon Christ mwana na nzambe esengeli ozala toujours na vie de prière quelles que soient les conditions. Sono sambela nzamba solo bako sabote yo, bako finga yo, bako kosolo makambo, bako bundiso, bako funda yo. Yesu alobi bako persécuter bino. Yesu azaki na problème na l'état te, banani bazako ke no funda Yesu na Hérode. Na Pilate, eza ba ninga ne basali na nzamba. Sono sale na nzamba solo ko kamwa te bako mono na ba tribunal nyonso. Yesu alobi kanga monoko kolobelo otenga mnolo. Et loko biso tozo senga bateza repentance, c'est ça la justification te. Parce que na se ya mokili toza na lola, soki to kufi lola to lifelo. Awo ko se justifier na yo na suka nango ezala lola to lifelo. Paul azotu na Galate alobi Galate bino Yesu ba peintre ye lokola akufi crucifié pe ressuscité. Ndenge nini botiki misala ya molimo bozongeli misala nzoto nani aloki bino lelo tozana bandimi ebele chaque dimanche na église ayebi ke pasteur na bango aza ndoki alongwaka te ayebi ke badiakonese baa bandoki alongwaka te ayebi ke bato nyonso batonda na église wana batamisaka mabe alongwaka te seke ye moko ayebi lelo boko explike nga koma bato ebele ti lelo basambela na l'église kimbangiste lelo koma ba vantiro nyo surtout l'équipe ba misusu ti lelo ba na komba lelo boyebi bien que moi c'est à côté à samala monter mais ba misusu lelo ba ok l'église oyo pasteur aza moi c'est ba misusu ba yebi bien que pasteur aboti si ba fille nyo surtout ba maman nyo surtout église ba diaconesse ba nani mais ya continuer ka ok l'église nani alokio bo bandaki na molimo bokomi na nzoto bato ebele ba bandaka na molimo bato ebele bakumisaka Yesu bato ebele ba miracle salamaka na nzoto na bango bato ebele bayaki so baobondela bozomona nzambe kokita nzambe kosala mais lelo basuki wapi nani aloki bino koma yo kolo boza mwana na nzambe koma yo kolo bosambelaka mais ozolanda pasteur gege ozolanda la pasteur aventurier ozolanda église ezala bandoki ozana discernement des esprits au kota l'église au sala 10 ans 15 ans nano yoka mongongo nzambe te repentance oyebi yango te justification na justification ba misusu kutu ba organisation ake église ta sali pasteur mabe
Dès que ça sera y place où on a déjà raté, à ça non. Bien aimé, moutouna moutoua pour rendre compte, il bosse en Zambé. Vous voyez, il sera un talent. Moutouna moutouna Zambé, après ça, il talent, on a yo fructifié combien, au bout ici combien. Bisoso toujours sala ba misala o parce que to kimbela nzambe. Bien sûr YouTube comment refuta. Mais là to banda ba misala o ezali pona YouTube futa bisote. Ndako to première émission na ngam na tia na YouTube te bato mosusu to batia bato ba landinga ba